Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check Ovandi. Mardi et là, mon abalandinion sur magazine KNV. Où ils ont les battus copés, c'est une vraie réalité et vie à Kinshasa. Tout font l'édition d'Abissé Mokolo Lelo, na 10e voyage officiel, il y a président Félix depuis la session na pouvoir na mois janvier. Puis a invité pour assister à l'investiture, il y a Macky Sall, le président du Sénégal. Installation, il y a un bureau provisoire, il y a Sénat et Salemi Bongo Mokolo Lelo. Après lever, il y a une suspension au président Félix à Salaki. Bagent en fonction publique, bazo revendiqué, droit na bango, prime d'encouragement, prime d'encadrement. Au ministre ici a signé qui, kasi problème est à niveau et service de paye na bango. Magazine KNB qui bongo awa na fonction publique et pas wapi tomoni ba agent ya fonction publique bazo réclamer prime d'engagement et d'encadrement au ministre budget sia signaki au bataille la makambo oyo basala yeke base au président azobundela ka chaque jour yango yo ba droit na bango bazala rétablir ba droit na bango parce que to lingité ma esalamaki lobby et continuer ko sala na Congo lelo ya sika na mokonzi ya sika. Ngai nazali agent ministère ya fonction publique et puis nazali syndicaliste ya fonction publique. Camarade Moulango Tumbaniko. Comment ça fait-il que le ministre de la fonction publique a signé qui barème pour une prime d'engagement et d'encadrement pour le ministère de la fonction publique? Le ministre Abidé a contre-signé. Il est même approuvé. Il y a un document où le ministre Abidé a approuvé. Et il a payé, maman a dit qu'il s'est quitté. Et tout le monde comprendre en côté. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quand un ministre a fait ses instructions pour ne pas foutre, il y a un sauter. Et il y a le banini. Spontané, il y a un agent, il y a comme clôturer paye. Il y a deuxième trimestre, il y a avril, mai, juin, et Bajan Basiliki. Il y a Bazolinga, Mbongwana et Kota. Dans le deuxième trimestre, on a payé en avril. Tout ça va fonctionner de l'État. Mais toutefois, la prime n'a pas signé. Awa kaka mutezala kama complication. Tito kitakana sekuna na palais d'intelligence. Tito yaka awa ça toujours complication. Ndengi omoni boye ezana bato ebele même base netinga personnellement 8 ans naza awa non nazo base té. Salaire 8 ans. Non, on a salaire. Nous avons revendiqué. Le coup, nous sikaye. Mettez la biso makambo yo. Depuis tous engagement jusqu'à ce que tous en ni prime ni salaire. Donc on a prometté biso ba moi ebele tout toucher en kati. Yango on a tout senga na deuxième semestre oyo ba profiter biso ko senga ba régulariser ba problème la biso. Biso to sali banda niti 2011 mandat to kota tisiko non to salaire té. Et ça a 3 ministères, budget, finance, fonction publique. Les 2 autres ministères, ils ont pris Miwana. Pour une fonction publique.
Et pourtant, biso ne ba toujours engager ba ministère nyos. Non, ça se joue avec les fonctionnaires. Nous ne sommes pas leurs enfants. Toza na droit ya mbongo na biso tozo revendiquer droit na biso. Après mouvement, il y a mécontentement, il y a agent, il y a fonction publique. Michel Bongongo, ministre, il y a fonction publique. À côté de Kina Bango pour nous expliquer Bango problème ndenge ezali. Magazine. Oyo problème na biso ezalaki ke prime wana spécifique oyo bandeko bazokufa kuna na province bazo ebele bazozwa eloko te yango wana ke mbala oyo na avril oyo tofuti d'abord bango nyonso na baterritoire nyonso. Ça va? Oui, ça va. Ça, le prochain trimestre, pour jouer prime d'encadrement. Mais prime d'encadrement, et pour ça, on a pas chômeur. Et pour ça, on a pas chômeur. Sauf bateau, bateau, ça moussa. Bateau, ça moussa, Papa, mécanisation, papa, mécanisation. Papa, mécanisation. Na ligne où il y a budget pour inscrire prime d'encadrement. Tokani, si on a exécution, ngande mot na 5 budget na lobby, exécution, na lingi d'abord, bon, to futa, des spécifiques à travers toutes les provinces. Parce que on n'a pas si mingi, il y a fonction publique dans la province. Je dois régler ce problème-là. Parce que la fonction publique, il y a un cabinet qui s'attend. Alors, si Koyo, Bakofuta Bango, si Koyo. Ah, on est Bakofuta Beno, Bakofuta Beno. Koyo, Bassa, déjà, on a matriculé les quotas, si on a la Banga, on va pouvoir mes athées. On a besoin de ne pas se rassurer qu'il y a un vrai de Tokongo. Merci. Toujours dans le même sujet, agent en fonction publique, contredit Makambu Oyo ministre Yebisaki Bango, baza toujours déterminé à continuer les revendications na Bango. Tous les fonctionnaires ensemble, l'impossible devient possible. Camarades, tous les fonctionnaires ensemble, l'impossible devient possible. Pesi biso ba ligne na biso nyonso yango yo. Tozana ba ligne de crédit na biso nyonso eza pour chaque ligne na biso. Tozana mbongo. O eza mbongo apesa ki bato ba retraité. O eza mbongo na biso pona ba ligne ya sika o to bundelela. O pesa ligne na biso pona complément ya ligne ya liboso oyo biso bande ko compléter. Siko répartition nango nyonso tu o misatu to kabola ki yango déjà yango yo. Pour les documents, tant biso mongo tozo salango, biso pe tozala ba agent na katia, biso to sala ba état onozo. Et ça na cabinet, et ça na ba bureau na biso to yebi ne makambo zo salama. O eza ligne mobimba oyo ba pesa ki to ya ba remiki pour na première engagement auto bundelela premier palais ligne nango enveloppe nango mobimba eza 5 milliards 716 enveloppe nango. Soko longoli oyo toza na 4 milliards 228 000 o ezali prime spécifique pour na batu ya province. Donc d'ailleurs si to longola ki déjà na enveloppe na biso to la na ligne oyo to longola ki déjà bata province na kati oyo directeur chef de division azoba na 550 000 oui ici azoza na 160 to longola ki déjà ma province ya ko kosa biso te ba pesi bata province ya bango d'ailleurs to longola ki déjà na kati enveloppe na biso to longoli yango so to longoli wana to za na ligne mususu oyo ebimi ya batu ya secrétariat général. Oya biso moko. Oya compléter spécifique na biso tozo totalement nango siko. Ligne nango pe yango esali 11 milliards. Siko ligne asuka yango eza ba retraité esali 3 milliards. Ya ba ndeko na biso ba retraité puisque ba za mukeke biso. Esali 3 milliards. Soko sangisi siko ba mbongo na bango nyonso tu. Et kokisi enveloppe na biso o toza nango puisque to na 13 milliards, to na 8 milliards, toza na 2 milliards et quelques. Oh 2 milliards o ba retraité to compléter comme 3 milliards à partir de longo la 13 milliards na biso to compléter o ba retraité.
ya province yango etikali intact parce que oya biso ya encadrement oyo eza na kati awa eke wapi yango nde lokola justifié biso yango 5 milliards non encadrement biso enveloppe yango eza 5 milliards enveloppe yango eza 5 milliards yango siko mbongo wana alobi ezali siko mbongo wana ezali biso ke ekende wapi 5 milliards biso tozala besoin ya mbongo wana na mbongo yango eza prévu na kati ya plan d'engagement oyo ebimaki siko ntango yaloba ke ekoya na juillet nani abakisa biso eya na enveloppe nini nani abakisa biso tosenga mbongo ya gouvernement te tosenga mbongo na biso oyo ebimaki na pere lokola mbongo biso toyebi ke ezali ministre aloba te biso tozali banda ti tokozwa gain de cause na biso sinon tokotambola partout bongo alobi bazotinda yango na province eza lokuta un fonctionnaire ne paye pas un autre fonctionnaire eza lokuta soki alingi afuta ba province il y a des enveloppes pour chaque province akofuta bango mais pas avec notre enveloppe hein? Pas avec notre enveloppe sikoyo enveloppe oyo akoya kopesa biso soit disons na juillet ekouta wapi nous devons continuer notre action ministre alobi lokuta toute la semaine passée akimaki biso semaine oyo po amoni tozokita na budget aye koloba hein? Et puis azo mentir du début jusqu'à la fin. Bakino va déplorer le comportement ya bato bazala kanango kozwa biloko ya bato sans permission yango bato ni bayeba est-ce que zala kamalamu tozali bongo na veni Kalembelembe na commune Lingwala kosona bandeko basi pe mibali bayebisa biso est-ce que kozoloka mutu sans permission na ye ezali malamu normalement ya mabe makasi selon ndenge ezala pose eloko mutu il faut normalement na kotuna mutu est-ce que na cause iloko na auto bien soki andemi savon soki aboy otiki na po soki ozwi ye atuni mais ndeni ozwi nini eloko na sa bon okay moi discussion mo boza na kitoko te basta ila tango te avant eloko mu téléphone na osenga eloko na wa isa bango ka ngana senga mutu jamais roya kozwi eloko mutu samba pesa encore c'est bien normal c'est normal non ndeko eza eloko mususu mais eloko na ngai eloko na ngai à force de l'eau, il faut toujours que senga. Même à taille de l'eau, avant de l'eau, il faut na senga. Na côté un fond de valise nae, na zéro qu'on a sans yaeba. En tout cas, ça l'a raté. Na vie faut reba au senga. À toza ya, toza leki, le comme toza le comme. Oh te ya boya kate, so senga, so apesi aussi. So ka boyo tiki luki ayo, c'est tout. L'eau mutu, c'est l'eau mutu. À force de l'eau mutu, il faut senga non. Donc ça osenga mo trop donc ils attendent de konanga soza pour ça lo nanga il faut senga ya na pour ça zo loko a cp na loko na go lata on a permettre azo que pour sengi so sengi te omona ki amabe makasi ozo appelle le relais sous parmi les ngate za pe mutu ya masa yo zo lati bona simana ngoma ça pas au moment na okay ngane no bima mabe donc il faut senga ndezala donc loko il faut zoa il faut senga donc so zui mutapesi autoritaire ozwa ndoko salela mais so muninga apesi autorité apesi bientôt ozwa loko na eza mabe donc pona ba oyo ba message ozwa loko mutu sa kosenga ya mabe batika senga ba kopesa yo ça a été à kotinda ko fungula ta ilama nanga Paris azui ilama nanga yake nango eza mabe aza mwana ndoko nangai ubie mwana yaye nangai ubie mwana nangai moko na boti avant kufungula varisi na ngai faut tu na ngai na tinde ye mais ye akukende ye moko ndengani akukende ye moko te faut izama bepo iloko izaya yete wana na koyeba izamu yibi boti bongo kolanda ba différentes réactions ya bandeko mibali pe basi ba réaction na micro na biso ba pesi ba point de vue na bango balobi ete kozo eloko ya mutu sans permission na ye ezali vraiment ba comportement moko malamu te po ebimisaka bato ba moins sur ye Kinshasa et l'équipe partout. Yula Academy bankazaka bana na koyekola guitare synthé pe danse na yango basengi na ba parents batinda bana na bango na vacances o ya Pâques baya koyekola na centre culturel collège Boboto. Maison à 4 temps simple, la maison vide à 4 temps. Oui, David, allez-y. Pour la maison vide à 4 temps, nous partons de bas, gauche, droite. Très bien, est-ce qu'on peut applaudir? Ici, do, ré, do, si, la, sol, sol, la, si,
Yula Academy est un centre d'éducation artistique pour na bana. To la bana ba art eza ebele. To la bango musique, to la bango pe dessin na peinture, to la bango pe théâtre. Donc ba art ebele. Bon, na vacances ya Pâques oyo, to ebi ke ban ebele bazo banda ba congé à Pâques le 6 avril. To lengeli ba atelier ya kolakisa bana kobeta guitare, kobeta piano, atelier ya kolakisa bana kosala peinture na dessin, et puis atelier ya danse. Toyebi ke 2 semaines eza ebele bana ba ofanda na ndako ba osala nini. Yango wana tokolengeli po ke bana basanuye te, bazanga eloko osala te, to lengeli ba atelier wana et au banda kosalema 3 fois la semaine. 3 fois la semaine, bagan eza de 11h à 13h, gant mususu eza de 13h à 15h. Bana oyo bazana mbula motoba kino zomi na sambo. Donc entre 6 ans na 17 ans. Yangwana bana bangwana nde bana tozozela. Tobo sanate to si to bandaki eza na groupe mususu bana basi ba bandaki depuis le 25 février. Bango bakenda à classe, après classe ba ekolanda ba cours. Tandis que o tozo bandane na Pâques oyo eza pona bano ba banda ozela ka ba vacances. Pona bango nde tozo sala session ba atelier oyo, en tout cas ba parents bazanga occasion ote. Premier élément tozo viser eza ke bana na biso bazanga biloko osala te. Bana biso na bandako bakoma kaka distraction télévision ou bien bazali banda bazosala eloko te. Eloko liboso tolingi ko occuper bana de manière saine, to occuper bango malamu. Eloko mibale tolingi bana bazwa mais oyo eza ya malamu na apprentissage ya ba instrument de musique, bazwa mayele, bazwa bokasi, bazwa ba idée, bazwa confiance na bango na kati na bango. Donc ba bolamu nyonso oyo koyekola instrument ya musique epesaka yango tolingi bana bazwa. Pona oyebisa ba parents que ngai oyo mutu nazo coordonner nazana numolakisi. Nazana numolakisi po natanga na ISP Gombe na yebi ndenge ba lakisa bana. Donc to ko assurer bango que ba encadreur oyo ya bana toponi bango kaka boyete. Toponi bango pamba te ba yebi lolenge nini ya kolakisa bana, et puis ba yeba ke toza ba boti, toza ba parents. En tant que parents, toza na pe pona ko encadrer bana pour que apprentissage na bango et les cas malam. Mikolo yo soki omoni ozana possibilité à se déplacer, yaka na centre culturel Boboto. Centre culturel Boboto ezali na avenue Père Boka numéro 7, juste en face à ISP Gombe. Ba o bazana ngonga olekate ba ko benga biso na téléphone 085 87 277 37 085 87 277 37 yango numéro na biso. Numéro wana pe bako utiliser pour na WhatsApp, bako tinde ya biso message, bako kipe ko kende na page Facebook ya baluki Yula Academy. Una biso Yula aneza na ba umibale keba Yula na umibale lokwa bakomi awa oluki na page Facebook otindeli biso message tokoyanula yo pe mingi tokoyebisa on ndenge nini osala pona ko mema mwana na yo likamba okomisa eza nango ya ofele. To sengi nde ba parents bazwaka moi courage exercice a kosala pona ko se déplacer ba ya kotika kabana na ngai. Donc baleki wana na moni ba avant dernier wana akomisaki bango bana na ye penza boko li bango atangisi bango ba souvenir ezebele. Papa Lutumba mutema malamu po akufite mais azalaki mutu ya bolingo. Moyen kutuna loba souvenir ezate po eleke ebele moyen natanga ngo ezate po soki natali malamu banda bu jeunesse na ngai nakomi na bala na moni oyo apesanga kado tango na bali. Donc moyen natanga ngo ezate mais bana pe bazana oyo noko na bango asalelaki bango problème nyonso ezalaki na mutu na ye alembi biso te
tina mokolo akufi. Souvenir oyo ya makasi ngana kokira ko présenter wa ya zalaka réunificateur ya famille. Omoni na kati lebota il est rare. Comme on a mutu azana moyen katazo benga batu na ba oyo kutu bazana niveau moko ya se que voilà bandeko boya to sangana to lingana to tombola libota c'est rare mais yezaki rôle na ye ba souvenir ba témoignage ebele pour na papa Lutumba Simaro Masia vis-à-vis na ba quartier na ye ba membre famille voire même na ba koko na ye puis lisusu na ba tuna ya musala en tout cas ba témoignage ezali ebele ba écoute bazalaka dans 16 wazara pesa ko pesa attention chaque fois so bazalaki les manifestations ko benga bango ba beta en tout cas ba leli na micro ya KNB pe ba lobeli pe na ba souvenir wana et que ezali inoubliable Kinshasa et l'équipe mokolo na kokufa kaki ekobete eza bongo maloba ya poeti Lutumba oyo uti kotika biso na yango bavoisin na ye baaffirme yango na mikro ya KNB. mokolo na kokufa kaki ekobeta jita tima yo lobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala monima soki mopaya ayeba lobela ye nsango Kinshasa l'équipe partout tozali awa na veni sangi na komina Lingwala wapi oyo sika papa Lutumba vandaki toyi pona kosolola na bana quartier pona lycée oyo papa lobaka mokolo kokufa kozala somo bakaki kobeta mais kasi lelo oyo maloba lobamaki ekokisani moni artiste premièrement tolongo na papa Lutumba tuchino artiste un artiste c'est artiste azako ange c'est un prophète donc ateyaka lowa ba pasteur nyonso bateyaka yesu azoteya na banzimbo vous comprenez donc maloba na yo aloba des inspiration uta epa nzambe donc ce vieux Lutumba loba ebongo esalemi eza normal l'artiste ebele basala papa mbaloba nga na okufa na 5 tu vois donc artiste bazalo roi ba prophète donc bateyaka message moko kutu ayembaka lobaka na baneko ya mutu moindo akoma mokonzi. Vous comprenez? Donc, Aïmba contre ba blanc, a expliqué la minde mais va comprendre qu'il était salima. Azaï prara musicien. Donc là on a rôle baké vieux Lutumba aura prophète de la musique congolaise. Vous comprenez? Makambu oye alobaki, yango pesa mi na nzembo salimi pe na biso bato. D'abord on a présenté ba condoléances nangai na ba mélomane sur la musique à Lutumba Simaro. Bato ba trouver moi consolation na ba œuvre naé pour ça œuvre d'esprit. Moni art tanto ba œuvre d'esprit les arabina mo limo muto inspiraka. Donc vient à vivre qui est tant que prophète et tant que philosophe mais tant on kufi to comprendre kazaki prophète quoi. Pour prophéties za likambo ba lobi egoya. Mais il y a loba qui peut kokisa mika kebetaki. Mutu nyonso ya Kinshasa yoka kitake même na Brazzaville yoka kitake on betaki ndenge betakate. Aibsanga lo moto ando que concert na bibo ponga za reporter na ba concert na bibo ngam nda sa image. Donc comme na 7e rue premièrement likambo to loba que non batu baki makalitanga mbula mais baki ma mutu catégorie ko boma. Na yoko ngam pa na pour la première fois na 7e rue. Et naza parmi bato ba panzaki mo maloba na donc so roi ndé Jésus ba ndota ba disciple na. Via loba na likambo moko Michel mo mutu moko ya chaîne mo télévision a repêché rapport avec nous na aidé musicien na promotion na tcheku tout logo na chaîne na ngai pendant soki un mois mobimba ma beti concert atika lopesa nga merci te papa répondaka ya lobi bino bolinga libata e bino bolinga soso o sokola na zelo bokomone na restaurant so bateka kae mais libata wa sokola na mai boteka ke jamais na restaurant donc azaki mutu moko soko vandi na ye o reteni mambo ebele ya bien personnel. Grand frère Lutumba na yebaki banda bomo na ngai vraiment a sali musique na Congo maloba na ye oyo alobaki mukolo na kokufa kake ekobeta eza lokola so za na lopango ozoloba ke lopango nga na kotika héritage na nga na sima na nga boteka yango te bato baroya na sima to soki balingi bateka yango mona ba danger toujours ezalaka mutu mususu pa kokoloba mokolo na kokufa kake ekobeta azalaki animé na esprit de Dieu kimia za na libota na ye makamu na ye ndenge to kende tito kende kokunda ye le kamalamu kimia netika na bana na ye na mwasi na ye na bana na ye batika na kimia ngai na koloba ke papa Lutumba
aza prophète de la musique. Pour Papa Lutumba kovanda na ye boro bando solane 5 maloba mais ye ba masesa ndo pesa pour comprendre ngo eza musique. Papa Lutumba aza lobake ndeke apesaka mwana na ye biloko na kati ya monoko. Maseke na moto antabaya pour na kindokite kasi pour na défense na ye. Donc Papa Lutumba azagi na ndenge abandaki ko solola na makambo na kaki yozo ebise makambo boye mais yazo répondre toujours na masesi. Tant que biso famille toza na pasi tobungisi oya munene ya ebisa ngake baoba bakataka ngo na mukolo moko te. Donc nzeta baoba ekoi famille liloba na biso ezaka ke ba o ba oya kolela na biso ba kolela biso na ndenga calme. Papa Lutumba lobaki muninga oya kolelisa yo koyoka soni te po lela na ye. Okolo na kokufa kake ekobeta jita tima yo lobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na nga bakamata basala monima soki mopaya ayeba lobela ye nsango yango wana toana mingi te tozala mawa pena papa aza prophète surtout ba journaliste bosunga famille peza sima na bino Boti kolanda bongo ba témoignage ya Papa Lutumba epai ya ba voisin na ye ndenge balobi ndenge papa lobaka mokolo akokufa bakaki kobeta ekozala somo maloba papa lobaka lelo ekokisani sasa oyo l'équipe parle. Ozalaki bongo ebele ya kolanda magazine ya biso mokolo lelo ekomi na suka ndenge tosouhaite ba joyeux anniversaire na journaliste monene ya KNBRS Paka pe botikala scotché pe bronzer bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo et l'équipe partout Kinshasa na biso